Nataya kala na Mbanza Kongo soki balingi batinda mikanda partout ezala na Europe ezala na Luanda bakeka na maya lueshi basengi babwaki mikanda wana ekomi na babiro nyonso na Luanda bamikonji ya leta tango bamindele bakoya kofongola chiruare mukanda euti wapi Mbanza Kongo epa ya Rwanda shiko lelo totali botala bien na carte mémoire ya telefone somba eza 5 francs fongola nini eza na kati oye tinda kamukando komeli papa Jerikota yakana nkamba kozanga te ndana kotala na telefone nanga shingezate nini te otindi mutute makoma miwane komi nini eza na kati wana ko mwana penza ya koko adana Eve poke batu mususu na mokili bazala kite netango abomi abele azwinde konaye na Mbanza Kongo balongwe na Mbanza Kongo bakena node oyo babenga kana Bible na node bende bakenda kina secteur ya vungi na batetela nde akeko fanda kuna ale azwi leki na ye ya mwashi na Mbanza Kongo donc mwana koko adana Eva atikala ko lakate tango abominde kona ya moningambo kuna na kokende ngambo kote azwinde kona ya mwashi nde bakeko bota bana milai engambe o babenga milejeya wapi na batetela na secteur ya vungi lakshi vungi anu donc mutu azotelangana donc lifonda iswezala bala alisabiso pongi makambo nyonso bamindele bayela biso ekoshila nde katolika kozonge paina ye mission azonge paina ye lingomba na biso akimbangishite zwe place tikali munoko moko kakatokoloba nzambe akosala likambo ndenge kakabotisa mindoko ndenge pe kakakokanga likambo chambre oyo barua bazala kolatela na kati ya Mbanza Kongo tilelo mutu efongwa makate ekofongwa makaka ti papa Shimo Kimbangu akokende na Mbanza Kongo soki chambre wane fan efongwa mi kimukonji ya Royaume Kongo efandi voilà oyo totanga na Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13 kimukonji ya Nzambe eya soki tolobela Mbanza Kongo makambo za wana me soki bandiko lobakaka kolobakaka makambo mususu nako bimisango me Nzambe akosepela te komona nazwi etumbu me likambo na biso ekangama na Mbanza Kongo ijita dianza donc kadena ne ya mokili eza eshika mususu te nyonso bapapa baloko na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika ntango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele koba na kati ya série ya bamituna na biso susu na biso zalaki ya koyeba ndenge tozalaka lelo tozobenga baluba bakongo ndenge tokenda bongo pona nini papa mfumu bon na 12 tribu wana tangu batu babimi na kiende batu mususu babimi boye na mukuse libota oye kenda kitangu boyo kaka baluba babuta na Mbanza Kongo bandibu bauta na Mbanza Kongo bayombe bauta na Mbanza Kongo bon baswahili batu nyonso tu wana ba este tu ezana kino libota oyo euta na Mbanza Kongo te na kolobela nanu likambo ya mingi pe batu na kango biso bangala batu mususu mungala elakisi nini mungala eza koko mutu ya keko bota bangala nyonso kombo na ye ezali koko nsona ndeye mutu akenda kobota bangala nyonso tangu alongwe na Mbanza Kongo azalako tambola pashike na tawa na bakoko na biso bazalaki na nguya foire kameme mutu nyonso akosala recherche koko nanga akuchi kokufa kala mingi te koko jipi donc jipi azalaki na Martin Kiditu soki okomia na fin ya aéroport ya Mbanza Kongo koko na biso bazalako benga yakufia na 2018 oyo tozali azalako tambola na camion mundele azokende
donc na ba 1900 nakolo ba 75 78 mundele akotina jipi banda awa chimbanza ngungu ye akotambola wambuta muntu matana kari ya lobike nayo zana kamino nanga itoko koma elongo donc ba pesa e kombo ya jipi saya kombo na ye Manuel Costa buta muntu Costa kombo na ye abuchiko kufa kala mingi te mundele akozwa kamino na ye ademare akei ye pia zwiki funda na ye lifua kenenanu na zumbu na kiunga akeko tenda akeko sala masanga a partir à 9h azongi 9h 10h jipe longwe yepe azuki funda na ye mais poke longwa watimba nzangungu ndenge ba village zali ebele na nzela tous les villages bakomona imbuta muntu aleki kare zokende yazo landa na ye tangu kare zokoma ane chinamba nzangungu yepe akitika kabimika ka akichi biloko na ye batupe batindie biloko asombi biloko nyonso na kati mbanza Kongo azongi na madimba à 60 km à pied. Donc, à l'air-tour, aye na Mbanza Kongo 60 km à 15 heures à komili susu na mboka. Asombi mungu, asombi basavo, asombi petrole, biloko nyonso mutu atindie. Aye nango. Eza nango likambo kukamwa te, eza makambo ya mabeza li ya malamu pezali. Lelo oyo tozana bakarti memoire ya telefone. Ba nataya kala na Mbanza Kongo. Soki balingi batinda mikanda partout ezala na Europe ezala na Luanda bakeka na maya lueshi basengi babwaki mikanda wana ekomi na babiro nyonso na Luanda bamikonji ya leta tango bamindele bakoya kofongola chiruare mukanda euti wapi Mbanza Kongo pa ya rwa siko lelo totali botala bien na carte mémoire ya telefone somba eza 500 francs fongola nini eza na kati oye tinda kamukando komeli papa Jerikota yakana nkamba kozanga te ndana kotala na telefone nanga shinge zate nini te utindi mutute makoma miwane komi nini eza na kati wana nzete ya papa Jerikota achango na se ebongwa nini yoka papa Jerikota zandoki ya Moize ebongwa na nini eloko nyonso mutu muindo akosala ezali kindoki mama olobi mayako eza ya kindoki meso kito taliba pere ya katolike balata kanini bashapele ate bazo pesa batu bitumbu banda kotanga yango soki 53 mbuma songa soki 54 shirumbo mwana de mabondeli moyo zwaye ano ezalite ati lelo soki nga na lache loko nanga bokoloba nini mama soki ozana mutuna tokenda yesi ko oyebala kolimbolela biso pona nini tataki mbangu ache mabanga na kati ya basapato ya bakonzi pote bako kotambola susu malamu te nde motuna yango wana ezali ko tutanga ipenza tokoya na sapato tokoya ko suki sawana parce que batu bazolanda biso bayokaki bangala bauta wapi menga na memoire nazana likambo wana poke batu balanda wana koko nsona tangu alongwe na Mbanza Kongo akena likolo ya bangala donc mbangala donc esika ba moi ya makashi ezalaki to ezali tangu bake kuna mbangala donc na Kikongo tozana periode moko oyo tobenga kana mois de septembre tobenga kangona Kikongo na biso mbangala ya pre mbangala ekoya kunde ekoya shikoyo Kintombo après Kintombo ekoya shikoyo Shivu donc ba sezo wana shikoyo tangwa mataka kuna kena keko kuta mikili moko kote wana babibuele zali biloko akitoko ezali membangala ina ko ba moi ya makashi voilà kuntandwa mbangala eza ba moi ya makashi akenda kokuta kuna biloko ezala kima mingi ya kolia metangwa kenda kofanda kuna pashike na vinde ngeto zaboye ndenge na yena kamba soki na kuti kimi ezali kolia komela ya bie na kuti mama ya bie na bali nanga na fandi nanga mutu wana asheje na taya kalape bakoko na biso bazala kotambola shika nyonso akei akuti mai akuti tere ya bie babibuele ezali abandiko sala chasse soki moni a chassere shika chenda kuna zamba ye bakango ke plus wana akotambola 10 km te 3 km abominiama nde koko nsona kendaki kofanda likolo ya bangala tangu akomi kuna azalaki na muashite nde azalaki na mawa
tangu azalaki na kati ya mawawana asengi shikoye pa ya tata nzambe aleke azonga na mbanza Kongo lokola li ezalaki entre tata nzambe ale asenge pa ya tata nzambe nzambe atindelaki ye mama wana akitaki na lipate tangu akiti na lipate mama mbashi kombo na ye lipata okay, voilà ndenge soki mbula elingi ebeta ale mwa muleli wane loko wane sala na likolo oye jipa Jésus Christ tangu azomwata poketi ya barriere bamona te eza iloko wana tangu asenga mwa baneje pesi ale mama wana kita na sani na ye oyo babengi mbangu basani oyo basalaka ya matiti na salaka emission wana ezalaki na mufiniku na ye ayebishiye tata nsona losambo na yo eyokani epa ya tata nzambe mpungu tulendo ngai na ye nazali musungi na yo bameminga na bakoko bayeko tika nga na maboko na yo nazali musungi na yo me diambu izaishi zola nshiku bisalu na mubeku na pesio sani yo na ye nango kotala ngote soki otali yango kaka mwaeto zala na yo lisusu nga na yo ezalite sani wana ezalaki ya bafinika tangu sani wana ezalaki ya kofinama bazu yango batiango na se ya mbetu nde babandi kofanda a partir akuna na likolo na bangala tata nsona na mama mbashi ya nzambi baye kobota bana 11 na bana 11 wana baye kobota mwana liboso donke nakokendena mukuse 6 ya bana mibali 5 ya bana bashi bamama 5 na batata 5 shikoyo poke azonga na mbanza Kongo baya kobala lisusu ezalaki lisusu te basali nini mwana oya liboso tangu ayeko kola oya mobali ayeko bala leki na ye ya muashi oyo ya liboso oya bota maka donc mwana oya liboso ya mobali oya bota maka ayeko bota lisusu premene parmi ya bana bashi nyonso mwana tozoya nazolobela kuna eza ya lelote eza ya kala voilà sima nango mwana oya mibale ayeko bala lisusu leki na bango oya mibale oya bota maka ya mwana muashi oya misatu ayeko bota lisusu mwana ya misatu successivement ate 5e shikoyo mwana oya suka ya mobali ya 6e azalaki na muashi te poke bazaka ka 5 bana ba grand frère 5 babala ni 5 personnes maintenant na 5 personnes wana bayaki kobala na leki wana shikoya suka azeli mwana ya grand frère na ye tangu ayeko bota akoli ayeko bala lisusu mwana grand frère na ye jusque là shikoyo bangala bakendaka kote ya tata na china wana pashke mama na bango azalaki na klateke kla entele euta na mbanza Kongo shika bango babota mela babandiko bota bala na kaka bango na bango nde na kati ya bana wana moko akenda na Kivu wana soki boyoka kango ezali Kivuji na commune de Vuji na Matadi na kla ya Koko na Ngavuji nde bango bakenda kotonga Kivu wana moko mwana naye ake Kindu moko akei na Zambi na tawa na bazobenga ngombanza Nzambi mokili ya tatanza Nzambe moko ake na Maniema moko donke na ndenge ya ba province wana kaka ndenge za jour to kobanda kotala mwana nini atongi Kindu mwana nini ale tangu bayiko sala marque wana pashke biso shiko na tochikala na royaume Congo na mbanza Congo precisement ezala na Bantandu ezala na Bayombe ezala awa tangu mokili eye na ebandelipe na tangu ya Koko Adana F bana wana neti Kaina abala ndeko mwana penza ya Koko Adana F poke batu mususu na mokili bazala kite netango abomia Abele azwinde kona ye na mbanza Kongo balongwe na mbanza Kongo bakena node oyo babenga kana Bible na node nde bakenda kina sektere ya Vungi na Batetela
nde akeko fanda kuna ale azwi leki na ye ya mwashi na mbanza Kongo. Donc mwana koko Adana Eva achikala kolakate tangu abominde kona ya moningambo kuna na kokende ngambo kote azwinde kona ya mwashi nde bakeko bota bana milai engambe o babenga milejeya wapi na batetela na sekteri ya vungi lakshi vungi anu. Donc mutu azotelangana donc ezalini na Kikongo wana nde na bisoto chikala na mbanza Kongo tangu mokili toyeko koma batwebele mwayebo bala na lisusu bino na bino ezalite. Voilà. Tokenda ka kote ya mama biso ba Kongo pona nini ndenge to saliboye mutu kaka yeba ka sekre ya mwana poke na koloba boye ekisita mutu ya bota kate ya mobali azate mobali nyonso abotsaka me kisita kaka zana mukili eza mama soki na libumu na yo mwana alali kunate abima ozali kisita menga papa Jerikota peut-être na bota kanangaite nazui mama Faloni zwaka bane pa ya papa Intel bana wana babimi na kombo ya papa Jerikota me batupe bakoyeba te toza ebele na bandaku ozobenga mwana nanga mwasha zoba ya mobali wapi mwana na yo soki libale kufi mwasha zowelela bana basa bana nanga akoloba lisusu bana na bisote parce que ye mutu ayebi secret mwana otoza na ye na ndako oyo tata na ye Intel peut-être yo ozaka ka simple représentant mais azwa elibanda. Voilà. Tolongwe toye tala soso tala mbwa tala bangulu bana nyonso ya basoso to ya mbwa balanda katata te esika nyonso bazokende balanda kaka mama nanu toyoka teke soso oyo tata na bango Intel soki nazwi soso nanga na peshi epa ya mama bokodi soso na yo ya mwashi nga soso nanga ya mobali shiko soso nanga mobali amateli soso na yo ya mwashi bana soso wana bakozala ya mobali to ya mwashi bana wana ya soso to ya mbwa veut dire soso nanga ya mobali amateli soso na yo abwaki mai maki aboti bana wana eza ya yo ozana soso ya mwashi. OK. Jamais na yake o mama soso na yo pe amatelaki soso na yo to diviser bana soso na yo ayoki esengo pona kobotisa soso o nanga. OK. Voilà, bel exemple, merci beaucoup. Merci beaucoup papa Jerikota, merci au public bazali na sima ya caméra tomoni tango mfumu azali koloba ndenge alobaki na ebandeli ete kotala na ba âge o tozali moto tozali na besoin azali ko na posa koyeba le sens to pe bokoko ezalaki na tango ya kala ezalaki te kasi siko ekomi pamba te tata Simon Kimbongo Kiangani ayeli biso makambo ya sika ayende na éveil de conscience ay ko lamusa biso ete moto na moto zo prise de conscience ayeba wapi ye auta. Papa Jerikota ozali ko bato na pesa mutuna na zo ko bananga to yo kabina koko balu na clan ya Vujidi Nkuu alongwe na mbanza Kongo ndeye mutu akendaki na Kasai. Kasai wana na taba koko na biso bazala ko benga ngo Kongo Kasadi kombo ya mbanza Kongo mwaye tikala ezalite partout bazokende bazali bako bakongo aye bamanianga batu bakatiza na lalu basali piroke ya nianga mutu ya sala piroke wana zwa mayele bazui banzete bansenga basali lalu poke kota mai te bache nianga likolo ale batu wana tangu bakati bakomi babengi bango bamanianga. Voilà. Koko moko toye kozwa koko kiala bayomboki batu wa Vujidi Nkuu balongwe na mbanza Kongo batikala kikola kateke poke makambo kwei na mbanza Kongo bake kuna na bayombe babengi bango bayombe koko mabinda na Vujidi Nkuu alongwe mbanza Kongo ake kabinda ake kozwa mabele yozolo bake kabinde koma pei mususu toza bana tata moko mama moko te yebakango yo mutu akabinda koko na yo ya longwa na mbanza Kongo memali bota nyonso bazali na yebi oyo ayana bango na batekulu na banankaji na fami bauti na koko mabinda. Voilà. Koko Salazaku ndeye mutu nde akenda na Brazzaville na koko boko dia nkunda eshika papa Simon Kimbongo Kiangani azali soki boyoka ka boko dia nkunda ye koko nkunda na boko
ye mutu akenda kozwa mabele wana koko nte yankenge to yeke ankenge ye mutu akatiselaka awa na pepa nde akena Brazzaville kozwa mabele wana bauti na Mbanza Kongo bazaka na libota ya koko nanga vushida nkuu. Voilà papa Jacques. Tata moko mama moko. Tozongi kuna na este. Oui. Tangu babandi kofanda na mukuse mobile azalaki kotungisama te. Muashi nango komona badiame ezali to oro ezali to ayena kindoki to eloko mabeto ya malamu me auche pa tata Nzambe ayena likabu moko ya bieme nini penzeza la kakuna na kacha nzungu na mukuse na tongo mama kenda na mai tangu akenda na mai azoya yako mata na ye ko ya azoya atala sane mati likolo mbangu wana mobali nzoka alobi kete lifuna yeba nini ezana kacha ndaku tangu akoti na ndaku afongoli sani wana mbala moko amimonela te nini ezalaki kuna sani wana ekimi mati likolo ye tangu amonika kashine amonika mobali nanga abuki mobeko sani wana zuyango ala yembangu tangu akomi wana bandiko lobanga na yo esili bana ndeshiko babandiko bonde la manaba tekulu mama kengai ndenge na salibo inazongi mwaeto zala lisusu na tata na bino ezalite pona nini ke mibeko ezali mibeko ndenge anataya koko Abraham ndenge anataya koko Noa na ndenge kalelo na likambo ya mukeka kapijo tozui etumbu voilà na likambo ya mukeka kabatu muindu balobi ke atoboma Yesu Kriste me Pilatu alobi makilo ekotanga Nzambe alingaka teke makile tanga ekozala na mutu ya nani bisoba tumoendu tolobi sumuda komena fumweto Yesu mono ya natadio vanava komena fumweto Yesu mono bato ombele baluki mundelete baluki mutu muindu alobi ke ali sumu ya Yesu Kriste malamu bochika Barabas mebozo wa Yesu Kriste makila etangama na mutu makila etangama na bana na biso na batekulu na biso kiadi shikope koko nsona lobike isilu mfuka la promesse c'est dead tangu toyokanaki na yaki sokyo lingyo vivre Nzambe mutatindi na longwe kote na utaki ameminga na ye awa toboti toteko libana shikole lo zwisani mwaito zala lisusu ezalite ala partir wana bana babondeli mama alobike oyo na lobi yango wana inshilu yatuka mya kwa tata Nzambe likambo oyo Nzambe apesanga mwayata leloko wana ezalite ale nde sani wana tangwe kei yepe abondeli ale amachi azongi na yena Mbanza Kongwe wo yende achikali kuna akomi sa mwashi shiko bana bakolanda kaka nani tata chilelo oyo bana nde balanda katata pashike mama na bango azonga ka kozonga batu mususu balobaka wabota na kimpenzi asala boye no shiko yo yete atawana achikali kuna na kocha bangala na est afandi ale lifo azonga Mbanza Kongo akende koloba nako lakisa bana oyo baboti na batekulu ale kuna petangu bachikala kiwana bano bachikala kiwana mwaeba yoka na lisusu ezate mutu azwi bana na yena batekulu na ye ndenge na lobaki bamboka wana bakeko zwa nani bamususu bakeko zambi ndenge lisusu kuna bapanzanaka shikoyo tangu ya chikaliwana akena Mbanza Kongo poke akende kopesa raporo pa ya rua pe kuna lobike wi mzete lisusu awa eningi sake kwesa kimakasa tango senga kanzambe apesaka likambo wanda poke ye aya bisope toyamba kalo sambo wana tochindaki mwashi oyo aboti nayo azongi na Mbanza Kongo akeko pesa raporo nde azonga kipe na bana na batekulu shiko abandiko represente oyo banani te mwana nanga oyo mwashi na yenani mama intele mwana nanga oyo babala naki boza ndenge nini te tangu na bota ki oyo aboti ndenge na yebisaki bino oyo ayeko bota oyo ayeko bota le Rwanda Mbanza Kongo nde asepelaka te ngala iwawo umeke wauko elingako zala boye me eza boye te voilà
donc ngala muntu meke kishidida kakimu kimuntu ko elinga ko zala bumutu me ekomili susu bumutu te yo olinga ko zonga ngala muntu meke kimuntu diaka ko osala kimabe bana wana balinga ko bala na te olinga ko zonga awa olinga ko yako zwa bashi na tawa na switi batata mwasho bakoko na yo bakokololo kunande olinga ko zuila bana mwashi oyo linga ko kende ko bala kuna shikoyo yo ozwi bana oyo boboti kuna bobala ni ezali malamu tena kuchime na biso donc na eshika wana yango tomonaka bangala shiko kuna tangu batikala na mama te bazalaki na papa na bango yango bakenda ke papa na bango biso tangu to tikalaka awa biso batu mwindu fae na biso batu ba Congo oyo Italia Congo Central na tumususu bazolanda kuchime na biso difera yango wana pona nini bangala bakenda ke pa tata tomona kape mingi soki soso mobali azuye loko apesa ka directement na bana te akobenga mama kale ya kimi akekozwa biloko ale mama shikoyo nde akokabola na bana ezala na bandeke ezala kamari kwa na mobali azana devoir kaka yakende koluka kokota shase kolukisa bandekepe basala karesharise mama shikoyo atikaliwa na bana sokia moni mushelekete ale soso mobali abomi ale abeti voana ye mususu ndenge abomona kaona kosombela yo lipute kosuke lawa donc soso mobali azobeta kama virgire wana morale poke ashire areshire loko poke apese pa ya mama soki bosepeli bobeta nanu maboko voilà c'est l'ambiance du plateau tozali na papa Jerikota soki akokie loko mama zo senga kaka mbonga papa ezalaka bien papa mama zana mbongo na yeme azolinga kaka papa $100 wana na moni ati mbongo papa ko shila ezala na bisote ezala na basoso ezala nani me o jamais omona mwana soso tongulu ezala boti diji bakende kolanda tata non balanda kaka mama merci papa Jerikota tozali koloba lelo oyo bino ba chef coutumier to koloba nini po mboka donc loboko moko ya RDC otobengi est ezali kotungisama na bitumba makile ezali kotanga butu moi ba chef coutumier to yokaki mikolelekaki balobi ete to sito beleli bakoko bakobotola te kasi ezali komona kaka na ba information tozali na ba ezali koyoka kaka na matoi na ba réseaux sociaux ndenge ezali koleka ete babotoli parti oyo déjà bazui parti bino ba chef coutumier moto esili bino pona ko welela mboka to bozo sala nini pamba te este to lembi ko yoka to lembi makila to lembi nyonso na bino ba chef coutumier bolobi nini pona likambo wana bon mama merci ngai papa Jerikota na komitia eshika ya tata Nzambe te eshika batukutu bakotia virgule ngana kotiana ngai loko te soki omoni chef coutumier azozwa decision to azoloba likambo ya ye moko bon nayebi te soki eza solo soki ezali lukuta me makambo batikelange pa bakoko nanga makambo na bundaka nango makambo na lobaka makambo nazoyebisa bino oyo lifobolanda toza na nzembo moko tolobaka nzambi vovendinga kuphachivo enza yavuvama moko kaka azana liloba oya koloba se papa Shimoki Mbangu kiangani poke mokili ezala na kimia biso tozana ba ceremony wi tozana parti na biso ya ba ceremony oyo papa Shimoki Mbangu atilelo ba droit na biso wana tozana ngo to sali ceremony ndenge tozo calme nzete ya yalanku to sali eko calme me mutu akoshilisa ba problemi ba guerre nyonso tu wana ezali kambo biso ba chef coutumier toyokana tata Nzambe mpungu na taya ba koko na biso soki nzoto ezalaki te memoire ezali pe atilelo nazoloba biso bato tokufaka te soki mutu akufi ezali nzoto babenga kabalela kabayokela kamawa me molimo na biso ekufaka te na présence likambo bakoko na biso bakangaka yango pe biso ndenge bakangelango banzoto wane kufa ezonga me ba ame ezali na kati na biso batu eza eyashiko na mokili yango nde tozo bunda yango te tozo senga yango tozo bondela epa ya papa Shimoki Mbangu kiangani kajibulo ntima fongola motema akende na Mbanza Kongo likambo ekangi bakoko
koli oye kangi koko ya koko Jerikota to papa na ye bana na ye to batekulu na ye kaka bako ya kofongola likambo wa wana koli wana nde shika bisoto telemi liloboyo wana chef kuchime wana lobaki alobaki yango na nzoto atuna kinzambe te nde yango mona kaba makambo mususu lobi eza na valeur te eza na puissance te olobi yango na ndenge na yo eza mutu mokili moko te akoki koshilisa bitumba wana kimie kokota na mokili ndenge tokangaka likambo na biso tozalaka wapi na Mbanza Kongo tokangela likambo wana bakongo misatu bazalaki wana bashpri nyonso na bawei na babishimbi bakobenga mabako ya eshika wana belenge ekotelema mipepe nyonso ya mabeba Armagedo bakoya makambo ekosalema babidimbo komonana donc bamindele babundi bamemi ba recherche bazui makambo basali me eloko moko kaka bakoka kikozwa te ezali makambo ya bunzambe na biso pouvoir oya gwisa kya Kongo bazana ngote Voilà. donc mama na likambo ya este kimie kokota kaka na este te ekobandela awa na nkamba mupepe oyo ekouta awa eke na Mbanza Kongo tangu tokokende na Mbanza Kongo soki tolobela Mbanza Kongo makambo eza wana me soki bandiko loba kaka makambo mususu nakobimisango me nzambe akosepela te komona nazwi etumbu me likambo na biso ekangama na Mbanza Kongo ijita dianza donc kadena ne ya mokili eza eshika mususu te tangu nzambe asali azwi likambo wana likabo ya peshinga mama tokosala na yo emission na lala na batu marke na marke batu mususu voir quand même ezana batu bachikala ko yiba banzete amemi poke eloko lobisaka papa Jerikota ezanzete wana eloko ezana na likabo ya papa Jerikota ezalika kaya ye donc okosepela nango memwayo yibango ezalite Voilà. donc nde makambo tozanango na moma oyo tokanga likambo wana ba ame nyonso tu wana oyo eza na se ya mamayi ekofongwama ekoya mutu akomatisango eza Jerikota te jamais toza na bato ya marke bato batanga bato ya mayele baza kuna baza na mokili me eloko bazangi pouvoir ya kofongola likambo eza wana zwa bango bakende Mbanza Kongo bameka me soki bayoki kaka kiangani azoya nde tangu wana na este bitumbe koshila kimie kokota na este kaka te bitumba pesa na este te na kacha lingomba tata molimo musanto bitumbe zali Voilà. na kacha ba groupe ba chorale bitumbe zali ba journaliste na ba journaliste bitumba ezali ba joueur na ba joueur moko poke lobia beta tembasu na likolo ezaka kana este te awa pezali na mabota leki na kuluto grand frère ya Jerikota Antonio Mario dos Santos na Eric José Jerikota papa Kavenanka jiko luvunisa bayoka na kate me babota mitata moko mama moko bitumba te eske zana este tozo mona ngo bie tozo mona ngote okokende na biro aza collègue na yo lingi yo pesie confiance okomona yo zana mayele ya koleka nzambe pesa yo don wana sala meye azana ye mayele te akokende koluka kaka mwa iloko mbasu ofandi na ba mwayo ya lisusu ezali te ezali bitumba ezali na este te bitumba na mabota bitumba na leta bitumba na mangomba na fami bishika nyonso atina bandako voir quand même mama tozana batata mingi na bandako abali muashi bazana pete na loboko basali mariage balapi ndaye na miso ya batu babengi shi ba fami me okomona papa lala na salo mama lala na mbetu Marie-José Nangambo bakomi lisusu na mbetu moko atie makolokoto yo moko atie mutukuna mususu papa Jerikota ye bonjour mama zongishina ye bien mais papa soki atunie nzoka bazolobana na bangote eza bitumba bie bitumba te eza na este to ezali bisika nyonso Voilà. okomona mobali alingi muashi alingi na ye mobali te azobenga inani mushina azoshina ye kaka yo ozoko mipesa oyebika oyo mama nanga nzoka mama shia inayo ezali bitumba bie bitumba te ezali na este te ezali partout dans le monde nzoka mama mususu kozwa ye kaka to mama azui mobali na ye ayebi kaka mobali oyo amemi ye pepa baboti me mobali ayebi kaka oyo passe tant kaka
nazoleka kaka ba mikoloyo makamunyoso esila poke posa nanga elongwa mama mipeshi akolamba akolakise pa bavoise ati suka kaka akobenga telefone zako kanga mayaka o nazana musala o nazana presse o kobenga kanga lisusu te eza bitumba bie bitumba te bitumba eza na HTT donc makambo wane koshila lifonda iswezala bala alisabiso pongi makambo nyonso bamindele bayela biso ekoshila nde katolika kozonge paina ye mission azonge paina ye lingomba na biso akimbangishite zwe place tikali munoko moko kakatokoloba nzambe akosala likambo ndenge kakabotsa mindoko ndenge pe kakakokanga likambo na mbanza Kongo likambo moko watokosala na mukuse tokokanga na nzambe na biso akokanga tokokanga poke ngana za shiri tokozala wana bakokanga kaka makambo nyonso oye fongama bakangi oye kangama nde bakofongola soki tokangi makambo oyo nyonso ya mabe malamu eye soki tokoti makambo ya malamu makambo nyonso ya mabe ekei wana tosukishi na tan oyo tozali ndoto oyo nazwaki papa ke na Brazzaville ake kozwa makolo poke atambola mokili na ye akosala likambo depuis mokili salema nanu salema te bamususu bakanisaki makambo ya covid eza yango te makambo ekoya bato ebele bakopakata mbangu bakotika kimukonji toza na chambre oyo barua bazala kolatela na kati ya mbanza Kongo ti lelo mutu efongwamaka te ekofongwamaka kaka ti papa Shimoki Mbangu akokende na mbanza Kongo soki chambre wane fan efongwami kimukonji ya royaume Kongo efandi oyo totangaka na Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13 kimukonji ya nzambe eya donc oyo papa alobaka nakosala na banani lelo na bato ya leta na bato oyo bazosambela na bapasteur il fallait babongwa na dira santa oyo lingomba esali balakisa lolenge ya tata Shimoki Mbangu bakoti soki otali bizaleli ya bapasteur nyonso ya mokili etali kaka na mbongo intérêt personnel mbongo Jésus-Christ asokolaki makolo ya bapotre na ye pasteur nini oyo amemaka gode ya surveya na ye pasteur nini amemaka gode to elamba ya protokolu na ye tala na bagroupe de réveil bazolakisa mazamantomo bazopangusa ye sapatu mutu azaka kawana mutu azopangusa ye mutoki mais Jésus-Christ aye kosala nini ye asokoli bayekoli na ye makolo mpona kolakisa ke biso nyonso tozala na butoshi tolingana tozala orgueil te me lelo oyo mokonzi oyo ayebi na ye munoko na ye kikongo tolingala me poki te ya bien soki alobi français te nzambe akoyoka ye te alobaka français ya malamu donc babiloko wana mama ekoshila ezoshila tangu baye kosenga papa bakisa lisusu tangu bayoki bazalaki awa tina kati ya lingomba bamikonzi ya Angola bazalaki ya Brazzaville bazalaki papa pesa biso lisusu ta le 16 efongama ba église le 16 août 2020 tangu baye kofongola makambo ya covid na RDC papa le premier kilti wana papa Shimoki Mbangu kyanga na yeko luzwa maloba na tangu ya papa de lunga na chinda kai akendaka kulungongo ko inagore temple akendako sala misala me aya awa sata nanzoka ayaka batu lisusu na leta bayaka kosenga lisusu papa baksela bango mikolo papa de Shimoki Mbangu kyanga na tuni papa ndenge nino bakseli bango mikolo papa lobike te na bakseli bango mikolo te papa pe alobike na 2018 la reine ya Jacobe esili chiko bango balingika ba continuer konyokola batu ba continuer kaka ba frontière et continuer
ba continue kaka kozala na bambongo entre take tango zokotisa mbongo na poche nayo na poche moninga ezokote lokote bu pauvreté na mutu wana ezo continue kaka nzambe makambo wana alingia ngote tozana ba recherche tozana ba biloko nyonso mutu na mutu tala lelo mama Faloni ezana bela batata azana bezwa bala na ye abota na ye ezana bela ba mama pe azana posala ala kana tata bimakana na mama me ye moko mobali atali na kwanga ya pamba ye moko poki azwango na tongo amelaki maya lobo shikra pesa ki asenga kepa mutu ezate mutu amawa peshi endambo shiko nazo alisusu sharja mama Faloni na chai na ndaku akiali shiko poki alinga ye bukalu kutako teka peite. Voilà, bandeko balandia menga makimba ko télévision bite ke to silisi kasi to telemelina no wana pamba te to zwima ya mingi nzambe na mabongisi na ye akobongisela biso lisusu tokokuta na lisusu ndenge kaka to pesa ni ya kasi na lisungi ya bino bayebozeli ko anda biso bozena mokili mobimba soki bolingete maman Faloni akoma mbanza Kongo azwa bilembo wana nyoso atalisa na mokili mobimba c'est vrai na lisungi tata molimo santo kasi na accompagnement na bino na kopesa kabiso ba courage tango nyonso kotala ba émission ko partager ko s'abonner na kati ya chaîne et ko sunga biso po tete ko atteindre bisika wana nyonso pamba te mosala na biso ezali kopesa taki mbango maboko pona kopanza sango na ete likambo oyo ezala na ndelote epanzana mokolo malelo na kati ya émission tolobela mama Mwilu ezaki molai ya maman Faloni na sukisi wana mbuta jerkota ya kobakisete parce que caméra na sima ya caméra papa so azali ko signaler biso tango ezali ngonga pona ngai na telemeliona nzambe soko asungi to kokuta nsusu na mikolo ezali ko ya matondo mingi. Merci mingi na pesi balandi nyonso bazolanda biso na lobby kimukonji nyonso ya mokili oyo ezali muto alati sapato moya tambola mbangu ezali te batie mabanga na basapato na bango donc kimukonji ya mokili oyo ekomi nasuka voilà sokishipe wana merci. Voilà. Merci beaucoup papa tokotali ko ezali ko ya voilà ezali ki esenga mingi ya kabola mokolo malelo public na biso bezali merveilleux papa solo so public ko bazalaki ko basungaki biso voilà public na biso voilà bango wana batata na biso